Merci bandeko na ngai na eko kabola elongola bino question oyo soki nzamba ko pesa mutu mwasi. Bon, je me présente ngai frère Ricardo Navani na Hollande. Moi, je pense pas que nzamba ko pesa mutu mwasi. Pour réponse nango déjà tout le monde a déjà pas ya Adam. Adam lobaki ke mwasi oyo pesa kinga yemde mtako ko isangai. Je pense pas nzamba par Adam nzamba ko pesa su mutu mwasi. Nzamba pesi biso mayele ya ko vivre ba directive. Mais atikeli biso ba choix eza ya biso moko. Yo moko mutu fe ba kosala choix na yo. Parce que nzamba ko pesa yo lisusu mwasi ta ko pesa mobali te. Yo sala choix na yo. Yebaka ke mwasi nini oyo yo lingi ovanda na ye. Tant que vous avez un moment de fiançailles, ils ont un moment où vous avez batala naka. Moment où vous avez bayeba naka. Pour tous les bapagano, babala, obisu benga bapagano, obisu to mona raki batba kende église teka lokwa babata bapagano. Obisu to mona raki batba mela ramasanga lokwa bata bapagano. Mais babala, mabala na bango eza bien tilelo. Tilelo baza bien. Et ça, basali ya nzambe pe. Oyo pe. Nzambe pe, basi respectera na libana na bango, ba vivaka, basa bien tilelo. Mais ça pe ne belé, o ba yaka babala pe, ya nzambe. O libala na ngai pe neza ya nzambe. Libala na ngai pe nzambe mtapenga mubalo yo. Nzambe mtapesa yenga mwasi oyo. Pourquoi baboya naka? Soki ezaki bolinga nzambe. Pourquoi baboya na? C'est ça côté bo comprendre pe côté Adam outaki. Pourquoi baboya naka? Tant que babolinga nzambe. Nzambe atikeli biso choix. Choix eza ya yo moko. Tant ozwi mwasi, luko yeba, est-ce que mwasi oyo fiancé nde nazokende ne, est-ce que za mwasi na kovanda na ye? Mobali oyo ki fiancé nde nazokende, est-ce que za mobali oyo nga na kovanda na ye? Biso na mokili oyo côté tozo kweya tozo kuta na mabe parce que tosi to desina mwasi na ngai fazala kitoko mwasi na ngai fazala ngambe mwasi na ngai fazala muke mwasi na ngai fazala munene mobali na ngai fazala ngambe mobali na ngai zambala ba pake mobali na ngai za kitoko. C'est ça côté loko zo pesa biso ba divorce mingi yango wana parce que tosi to desina tosenga pa nzambe mobala malamu te. Tosenga pa nzambe mwasi ya malamu te, mais tosenga mwasi nzambe mwasi ya kitoko, mobali ya kitoko. Mais tobosa nike malamu nde mto sala kape bolamu. C'est ça moko tobosa naka. Pona ngai nakoloba nzambe akopesa mutu. Mwasi te. Mwasi za choix na yo. Parce que nzambe sali biso batumatikeli biso ba choix na biso. Banda Adam ezalaki ke o Eva ko esenga nzamba atikela biso ba choix na biso sala choix na yo moko. Lelo mutako ko kesa mabe moko boye asali mabe moko boye. O Satan mutako telenga me mabe wana banda ko sala yo yebaki tango sa mabe wana. O Satan yanga ba Satan ko fo ndo beta kabino boko sala ke makambo. Est-ce que tango yo sali mabe wana zo yeba est-ce que Satan parce que muto Satan ko esaka yeba lelo ko sala te. Maintenant, vous savez baki. Pour moi, il y a Nzambe a pesi biso choix ya kusala kati na biso. Liba les akeloko a facilité. Boyebe belé ba kofi nango ebele ba ju nango ba AVC. Tam su nango bima para muke na CGA les soto za nango. Mais pour moi, nakoloba Nzambe akoyi ko pesa biso mwasi te. Mwasi za choix na yo moko. Yebaka eloko oyo lingi. Tambulaka na kobanga nzambe. Okuta na mutu ya malamu. Parce que tango yoso tambola na kobanga nzambe. Yebaka peke nzamba zo batela yo. Okuta na pena mutu ya malamu. Muta mabe akoya na nzela na yo. Mais liloba moka ko yoko obimisa mutu na mabe mo na nzela na akimi. Parce que yoso tambola na kobanga nzambe. Nzambe mdenga zo batela yo. Muta mabe akoya na nzela na yo te. C'est ça que ngana ko yoko loba.
Tango ozotamwa na kobanga nzambe, osambela nzambe, nzambe pesanga mobala malamu, nzambe pesanga mwasa malamu. Je pense pas que muta mabe akoki kokweya na nzela na yo. Non. Non, je pense pas. Tango oza frime na eloko ozosala, je pense pas muta mabe kokweya na nzela na yo. Donc, tout se respecter na oyo toza kosala, mais tout se respecter na liloba ya nzambe. Pourquoi batu na moki tozala kosala ki choix na yo moko? Osali choix na yo moko. Choix oyo salaki ezalaki ya yo moko, zwaki mobali bozwaki mwasi. Esimbi te. Tango esimbi tozoba, nzambe pwane na pesa yenga mobali oyo. Nzambe pwane na pesa yenga mobali oyo. Nzambe mobali oyo pendas nyoko linga. Nzambe mobali oyo pourquoi ayena vi na nga? Nzambe, est-ce que tant tosalaka choix totuna nzambe? Tango yo zwaki ye pour vivre, tango bokendaki na ba sentiment na bino botunaki nzambe. C'est ça côté loko tobosa na yango wana. C'est ça ngo kotona pe nzambe fa betaka pe bino bokenda na makambo wana. Po yo tango zoki soit la choix na otunaki ete. Mais tango ebebaka nde topesaka ye faute. Tango zo la choix tuna pe nzambe. Après tango ndeko bebo pesi siko nzambe faute. Moi, je ne pense pas que Nzamba va faire mutu mwasi. Nzamba tikela biso ba choix ya biso. Lelo ba koyeko lelo tamsu na soluka musala moko boye par exemple. Na ke sala ta par exemple apese exemple na ke sala na DHL. Mais na zo musala na DHL te. So na zo musala siko bien par exemple na poste. Tant nous avons ça na poste wana siko yolo et dépend de ce qu'on a ngati wana ça dépend de ce qu'on nzambe et ça dépend de choix na ngati oko mona mwasi omoni mwasi ayeliyo omoni mwasi ya kitoko obi omoni mwasi ya malamu toyeba pena malamu te malamu to koyeba ona sima tolanda mutu pona corporance malamu to koyeba ona sima. Mais tant que yo mutu sali choix nzambe mutu sali yo choix nzambe sali yo choix te yo mutu sali choix na yo siko fo loko tidie mutu ngoyo linge basoka za ndenge nini est-ce que za mwasi pana ko vana pona vi na nga est-ce que za mwasi na ko vana na libala pona libela na tango nyonso est-ce que za mobalo na ko vana pona vi na nga est-ce que za mobalo na ko vana pona vi na nga nyonso c'est ça côté problème to ko ke mitunaka so moni za ngo bongo to osuki na nzela. Si vous avez un zélate, la dame zéla AVC, na la monique na suki siwana, nzamba ko pesa mutu moi cité. Bo skize nga pona bimaki kama mke na sujet pona ko pesa ka conseil. Toluka mwasa malamu, toluka mwasa kitoko te, toluka mubala kitoko te, mais toluka mubala ya malamu na mwasi ya malamu. Wana zaki conseil na nga frère Ricardo. Nzamba bate la biso, tozala bien. Na sur contribution na nga yango na ezalaki totambola toujours na kobanga nzambe mpe nzambe akopesa biso ya malamu so totambola na kobanga nzambe te ote tonyokoma nde yango wana babi kotambola na kobanga nzambe eza ebandeli ya mayele mpo na nga bafrère, basœur, nzamba akoki kopesa mutu mwasi te, nzamba akoki kopesa mutu mobali te, choix ezali ya yo moko. Ebele dasi bapesi nzambe bafaute, ata apart Adam, ebele balelaka nzambe mpo nini mobali opesaki ngai ye, nzambe mpo nini opesaki ngai mwasi oyo, tala zonyokola ngai, tala boye, tala boye. Tant tosala mabale totunaka nzambe. Tant tozwaka mabala tokendaka na basentiment na biso totunaka nzambe. Totuna nzambe te tokweka na basentiment na biso te tango ebebaka mpe tokopesa nzambe faute arrêtons totika mambo wana totikosakana na nzambe totikomema basentiment na biso na mama nzambe nzambe akopea mutu mwasi te akopea mutu mobali te eza choix na yo mutu okosala choix na yo mutu fe bachoix na yo na kovanda na nani na kozala na nani na suki wana merci na bino nyonso balandi merci na frère Lumière Kambolo na idée ozwaki ya ko partager boye na sepeli mingi. Merci beaucoup. OK, bye bye.